Oui, merci beaucoup. Na motuna, mutunyo surtout à la succès nae. Mais nga le la spiritualité motuna tout d'abord phase identité nae. Onzamba e barabiso nango. Papa dia zaki na mokili. Na ba kombe belé. Ba kombe belé ba yoka son ba kombe fombe ya belé ozaki ba vite na repasser. Parce que la spiritualité tout ça la dimension. C'est quelque chose de la dimension, dans sens parce que ça a un problème moko. À l'époque, on a zaki mi kapela. À l'époque, il y a 36-15. Parce que on a zaki ville, ma tourné place na sabambias. Butu ba la bimi, tongo ba na olala. Mais na yeba kake, na liaka musuna mo ezaka na bon marché. Na liaka musuna na bon marché. Tout na zonga ndaku, na comprendre que na sanza. Donc na sanza na comment ko sentir penda libumu et c'est la rapace. Parce que sur le bando ko mela bakisi ndenge nini. Et simbarati. Na musuna na liaka ezaka ngombe te, ezaka bipanzi te, ezaka ntabate, ezaka nde musuni ya bato. Oh, je te dis franchement. Fais mon homme sur la cabarate. Ba viens moi bela moi tango ba cabarate. Heureusement même église on me l'appelle des fonds, l'église est au café kende. Muta travailler la communauté ngaka de métier na suka communauté. Pour maladie. Donc le comité doit changer ba combo. Encore. Mais c'est les supérieurs qui bénissent les inférieurs. Dans ces pays-là qui, tout d'abord, dans le comportement, dans l'action sur le terrain, dans les aider, dans le en tout cas, cet homme vraiment a marqué un comportement dans les aider, moi, je pensais que là-bas, Zambazali, comprendre, avec Zambazali, mais avant d'Akuna, à l'époque, Guimole, quand c'est le témoignage. Comprendre? Ok. Guimole, à l'époque, quand c'est le témoignage, na Boutou Moroboye, ils ont nuit de prière. Tellement c'est peu la canne makasi mingi. C'est plein de makasi. T'es là, Guimole ka kudu te, Guimole ka faster. Na c'est plein de makasi mingi. Toi na c'est, toi na des serviteurs pasteur Kazadi, na pasteur Kasongo. De tomati, à l'écolo, et si biso a serviteur de Dieu zaki l'écolo, il y a zaki na c'est. En a c'est les arbres école, il y a ba prophète de bazanation. Alors, et comme la partie à minuit, la minuit bonne. Koti, bandi ba prière. Guimole la route li banda pe azo mela baji, azo lia na pas sola. Ah, ce témoignage à Guimole ka ça va dans monde ça. Maman la butu wana to koti prière et bandi. Obi les dieux de arc-en-ciel. Les dieux de arc-en-ciel. Ah, mais dieux de arc-en-ciel. Zanine, les dieux de arc-en-ciel. Arc-en-ciel est cette couleur. Aura monté dans cette couleur. Mais tant que mon esprit de mort, c'est l'esprit de la sakino ou l'esprit de mort. Parce que la Bible spirituelle basala, mon esprit de mort, c'est couleur na mon âme. Mais tant que mon arc-en-ciel wana. C'est un grand serpent. C'est un grand serpent. Nazaki place ini. Nazaki place ini, Nazaki place mais l'église a mon place, na place, place na mon équipe. Place va prophète, place na va sambela na arc-en-ciel là, ce n'est pas Dieu. Mais arc-en-ciel les alliances. Ah, mais les dieux de arc-en-ciel, arc-en-ciel les alliances. Azamwana motote, boa kosangai, abongwa ni pete, boa wangata. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi. Shalom, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes. Que Dieu vous bénisse. C'est Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel. On est ensemble, il n'y a pas de souci, sur, disons, dans cette émission avec le pasteur Guy qui est notre invité spécial du jour. Vous ne serez pas dessus, alors je vous
je vous recommande ces cantiques, Emma. En tout cas, vous ne tirez pas vraiment dessus. C'est un cantique que le Seigneur nous a accordé à travers des prières. Alors, c'est pour vous aussi l'occasion de prier le Seigneur parce que vous serez richement bénis et le Seigneur va vous parler à travers ces cantiques. La régie va nous balancer et puis on se retrouve juste après pour dire bonjour à notre invité spécial du jour. Régie, à vous. Abba Père, toi qui écoutes la prière, nous voici dans ta présence. Nos cœurs sont séchés, Jésus. Nos larmes sans cesse courent. La douleur nous transporte dans un endroit de tourment. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Alléluia. Ema yaya, ema nanga yaya, elombe o yaya, yonde ema nanga ema ye, na pusani ye, na belembi ye, elombe nanga imokangoli, osali ngai ngolu lelo, na pusani pona kolobelo, mabolongo ekiti na se, koluka yo domena basantu, tolembite koluka yo, ema yaya, ema yaya, ema consolateur, mitema ngoto memeli yo, etonda wana masolo ya kat, yaka nanu, fanda nanu, yoka nanu, losambwa basantu, borfelawa, koluka yo, bikomba pe, koluka yo, bavebebe baye kolelelo ema ema nanga, ema nanga. Moyoki losambwa kati, kolotangelanga makambo eza na motema mpo bato bakotanga te, nakomi na suka Yesu. Ema ya Yesu, mon ami intime, ya ye bolingo na ngai, oya motema, ya na yo, masolo ya kati, na betela yo ya, nzamba ba retraite, na ngai ya, nzamba ba zamba, na ngai ya, oya lo sambo, na ngai ya, nzamba bolenge, na ye koluka yo, na matina ngomba pona koluka yo, yondo benga ngai ya Yesu, na ye koluka yo, na kili biloko ya pona koluka yo, yango na bengi yo. Shalom, Papa Guy. Shalom, shalom, Maman Tiffany. Bonne santé. Oui, santé par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à l'agneau. Mais de quoi Orlando peut savoir en beauté? La paix simbote dans RK. T'es comme là. Que Dieu te bénisse. La paix simbote na Papa Zabilon. Papa Guillaume. La France. La paix simbote sur l'Afrique du Sud. Yanga Motemba. Maman béni. Que Dieu te bénisse encore abondamment. Les États-Unis, la bosanité couple Panzo. Kagravier, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Papa Tozongi Lelo, Pasteur Guy, et Bélé Batba Otuna, Obimeli Wapi, Ozandeni, témoignage Nezani. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir de vous? Oui, ça Lelo comme un cas grave, et ça Lelo, Olubelaba, tout ça, Père, et ça Lelo, Oya Kanaba Croix, na bémission, et ça Lelo, aux alalom des sacerdoces. Oui, merci beaucoup. La Motuna, Otunyo surtout, à la Suksinae. Mais là, la spiritualité, Motuna, tout d'abord, il faut l'identité, on zamba barabiso nango. Papa Giazari na mokili. Na ba kombe belé. Ba kombe belé ba yokason ba kombe fombe ya belé ozaki ba vite na repasser. Avec le temps mutatenga dans l'évangile, ils a pasteur Aimé à l'époque quand on a ba Koweït. Ba Koweït pasteur Aimé était sur l'évangile, mais l'évangile est carré à Romeka mais évangile. Avant évangile ozaki na. Avec évangile azaki déjà homme d'affaires. Yokason et utekwa. Yokason zaki papa ba vie dans ça ba ndila ba basi ba belé ba marabna sala ba via luinge zaki no bien yokason. Oh. Donc na nga pisekyo. Yokason zaki coupe ba mi auto zaki na bango. Sur makambonga bande ko saso na sali likamobo. Il faut épécer. Il faut yoka na kaka. De même ba camarade mutako na niveau ma camarade. Donc on a posé acte.
acte wana faut yoka retour na feza donc so moi si moi va danger so kana guiaye oka yoka sans faire ça donc faut sans faire la kaka donc tellement ba ke belé à makasi ni pela lingi makamba minene trop ba musicien ba moka likolo nete batana musicien ni banoyo musicien mingi vana ba JDT ngazo sala nazo signer mutoko la Banque mondiale Bijou Biavanga vana la JDT bien très bien bon à l'époque il y yoka so pour tomber l'homme de Kagra il très passe ba flat tout ngano va real so ça vous avez un camarade tout connaissance non connaissance ba bi ke muta grand prêtre makambo belé ngana ndaki ko ségaler contre Bijou Biavanga Banque mondiale OK vous comprenez dans leur signer puis vendre ngala vendre vous avez avec makambo mususu pe ozaki pe ngamo moko ya secret OK vous avez donc à part là aussi la musique to vivre nzamba ya ko tia mutu moko a tia évangile pasteur Aimé lui en France il y a zaki na armée de victoire a tia biso mi bali na pasteur Meda nzamba lui a pambolé sur l'homme de Dieu a tia biso une fois na Koweït évangile a tia biso premier kotaki mena kina lali na boaki na le biso yeso mais sur l'église to ke pas continuer Fernand to sambela na ko sambela za kaka uzoyo kaka ko kabo bimana bino yo pona ka ko chofrand na matea bateya ki na malobo alobaki nyoso etika na église obimi kaka. Après quelques temps, aussi la musique tozo mesana. Mais qu'on comprendre ce que bien que non, nzambe pe azali. La mo ki l'église na poeta. Mais qu'on le misala ngani. Mais là on a se placé sur ça la berger mo comme le berger Marjan, aina armée de victoire ba kufa. Azali na point noir, yende ce ko cadrenga bien, tanga ko fongola seli mozaki na mombele na Suzanela. Tant que tu es l'église, FC en tout cas le cola. Ngala fonga seli mo na mombele à l'époque bino bozo ba mombele. Il faut que la kuna au comme travail là. Ndazo ki nga vandi singa na se, yena nziko katenga spirituellement. Ando la kisangai Bible. Kutanga ndi mtapesa ngai ta kutia na 5h. Lamuki na tongo ozoteya, te na balabala ozoteya. Ayako kende. À l'époque mangwanga sayaki, Bishop mangwanga sazana nous na armée de Victor ayaka to prépare service moko esili après ya longwe pa ki a voyager yeba okende tant ki inscription na sima parce que charge article na biso wana donc en tout cas to koka quitter yango moni so za appel spirituel bano bazana sima il faut vraiment attendre mona moko kutake aussi na tikele charge akoka ka ne to tikala ki wana raché comme ko tumisa biso ngai boy eloka bato saka ne ite ekofi so na la osimi wa mala allez na pena ko kuta la kumo bla ki ne brasa ville sibitale na voyager na ngana kina banzela ba mai à l'époque wana côté pena sima kamali pasa côté ale akim déjà pour l'église ya panzela benga boy azongi kuna ba mazo sur la grande assemblée eloko kufi pour nini bo ato atikala ki moto moko asaki préparer ça kité charge wana ezaki te alors tant na ko vanda loko na lobaki pour na évêque parce que la spiritualité tout ça ba dimension c'est que tout ça ba dimension na sens ni parce que na ça la problème moko à l'époque na zaki mi kapela à l'époque mi zaki ba 36-15 parce que na zaki ville ma tombe place na sa bambias butu bala bimi tongo bana olala mais na yeba kake na liaka musuna ngo ezaka na bon marché na liaka musuna na bon marché to zonga ndaku na comprendre que na sanza to na sanza na comment ko sentir penda libumu et c'est la rapace parce que sur bande ko mela bakisa ndenge ni esimbarati mais musuna na liaka ezaka ngombete ezaka bipanzite ezaka ntabate ezaka ndenge musuni ya bato je te dis franchement na bon marché na bon mamuke na liaka na bon marché on se mona tellement tungi sanga tamulai ngape spiritualité ezati usumuna mbe la simba kisu de simbati na kende bu simbati nini osimila ba bakisi te ko simba kisi n'était parce que na consultaka une fois maître moi zana bandala mwalimu Sule mwalimu Sule to zara nae quand to coach na temple bandi makambu atala bi yino zo munu makambu bele kata nzoto makambu bele no bele ngabite bilu ko zo tumisanga oyo na zo baptiza ni abisenga lobby mercredi zela yaka mercredi ezelo mona ko sala comme ça que yedeyo oui ben lo ni zo tunction na libumo la ben il faut pena pesa yo ba prière mo sala parce que prière pesa nga comme na ki arabe comprendre
na kena on ndako bu banda osala ngo bina kwa ngoti na kwa ngoti na benye su meka ba te priya so simba te zela ka ngamo so ya utona ko ya bo na ndako na studio ndenyo osala na meki simba gati na kutebela kile okutala ebona kute petit ko ba bimi bon ça va na zungu na pale eloko ani tungisa nga pe na tambula ye ben sikoyo eloko nini sala ebima kaka avec le temps na komi ko vivre la vie na kaka ben na yako kutana na ba posolo ba baba ababa à l'époque de Vandaka frère Benjamin ba histoire ou bien to Vanda boy postement ozoleka ngaza ki ya ulala mais que tina la ki on avait ba kamani mais pas sur les sara na libo ba bla sabango ezate ce que yaki secret bobo ya pas sur les sala ngai na ba pla mututé faut la spirituel à partager on ayo postement ozoleka aye pendati place ngala Vandaki ala musingai Benjamin azalaki awa musu azali koto aya bouger ngai amuki kuna posa na suana mais bateau ba poselo oyo eza église na bango ya ba ndongo na biso ya Kasai parce que muto olukanga nini ba couvrir ba zambala boni na olukanga mama Tifani na telemi posi na mupanzi mundo lali boye na moni gloire moko sima na yo bato mo baza sima na yo vous êtes loko mo ze tungi so makasi na libumu na eloko wana parti yoko kende rebimate mais ça mukolo moko boye ko bimaka so na zongi ko ngabi oui muto za solo abi zambe atie loko mo kati na yo eloko wana eko mema musika mais longo la distraction ngabi na profiter mama bon ça va mo loko lobi wana ya ngonde ze tungi sana kati ya libumu na ngai na solo ka solution na ka pasi makasi abi na ça va pour mes até si à moyen yaka mercredi to kutala ngana yo na ngomba ngomba apesa ngombe tandas ayako pesa ngana nyu na sur le cœur rapport pour seulement mukia na basa to zakapia to sangana comme ça soko ye surtout silisi lokola yo za na kati na bisote na koyamba na ko bebe pa chef na biso nde akoyede na fandi na zo nda kumbe ba procédure na kwango kati na bitungisa makasi nde na yako vanda ezaka c'était samedi mo na bimaka yako zonga ba butu avec 23h Mama Tifani témoignage on a vraiment na otombola maboko likolo nzambe asa soir ko sala nini so na kosi yango parce que tu peux témoignage mais lokuta na ko lala na ko mona lumière moko bimi makasi likolo à l'époque na la moi simo boy sto kabona déjà quand ko suzi ndé makamona zala na na mo lumière wana bimi siko ebetinga makasi mais ya kolala na sia kolala mais nazo mona so na kati ka ngalo comme la double nazo mona so na kati na ngente lumière ne beti makasi donc beti makasi nazo parce que lumière ngo ezekita so ekite kiti e côté la mission parce que mona te na komoka so na kangi mission e karamate funa mona nkaka funa mona kaka na kangi mission e fonga makaka to lumière ane yi e pousse ni pembe na sentir ko la nzoto na be moto ko na ta nzoto na longola bilamba na longo bilamba na ko na longo na mbetu na ko na si alors muto dozaki na bi ni na ngobo mais non sentir bien té non sentir bien té tant bon moment na ko na sima tant ko na sima lumière wana tant oye pousser pembe na ngai e bandi ko tambola nga na nzoto bandi makoloti matina muto matina ko ti etam na muto nde na yo komona so place wana na le rapport avec pasteur Mukuna a vraiment ça nzambe parce que bien béré mususu ngala zo assistance na ACK comprendre à l'époque na match na beta le solo asima à l'époque na bandi ACK na yolo na mponona na comprendre na pasteur Demuto na zo assistance à l'époque on a pour nini na silikaka na sika pour avec ndenge ba ko finga biso ba ta renaissance l'église ba ka feka tika makambo ze fixe ba ndenge wana à l'époque papa Demuto c'est pas à Brazzaville pasteur Demuto alors na yeko mona mutu moko avandi na kit alati pembe siko azula samu salabi yeyo mutamba ponaki yeyo mais tala biloko ko sala sali bomune ne azo expliquer ngai abinanga eloko oyo lia oyo ezaki musuni ya mutu papa efeki ko na vision na mona vision pe na yaka na mona kina pa pasteur de moto
Wana na tano comment ça mena aseka. Waskwa wana na aseka ko, mena aseka na passé moi tamule na aseka, ba faute ya li. Okay. Na pata aseka na longwati na kuna mbongo mi na izoti na pa tamule na aseka. Pourquoi ba tembo mingi ya yulo? Na lombi na vandi plaza tamule mbongo mingi to fani tamule ya bika grave bien. Comprendre? Les seuls moutons zote ya mbongo mingi afuka ma lila va kufa. Pas ni ba Jérémie va vandi zangai. Teme zalaka combat les bons combats de la foi. Kiti ba faute ezali, na vandi kiti mbongo mingi va na kiti na. Ava kufa, et bien na fikine. Mais oui, avant Koufa. Avant Ntsanga, parce que thème là, on a 3 vidiniques, parce que évangéliste vidinique, na Jérémie Moana, sous les Akingaï. Ok. Pour cela, maman, n'a n'est Tiffany. Quand on a moni bongo, à ce bisangabi, mais loko liaka, et tout ça, liaka moussuni moko. La beau marché personnel au tambola. Moussuni wane zalaka, moussuni à monto. Et ça, moussuni bate ka bonté. Yango et tungi saki yo tamboulai. Mais Zambé, abimelio pour a libérer mbala mona moso évêque alongwe pour moi faut la ngai na mona Jésus bon là na éviter parce que na batebe na basu tanati matifani abisinga itala muto évêque alongwe matifani mona muto otambola en espace alati pembe wana eza pembe na mona wote pembe bakomi na sima mokongo na Jésus Christ sango yoyo na bi dans ce cas là on appelle la matana yepanaye nde na zoyo ka susu voix moze bima mais là ya zolo baté azo tambola azo kende bazo bisamba bide ozana musale belo ko sala mukili oyo pona ko koma kuna il faut na nzoto ozala ngote nzoto na salité mingi et mais tu na salité ndenge ndabi nzoto na salité mingi faut longola na la mano lati nde na ko zwa verset wana Ezalaki Zacharie chapitre 3 premier verset. Et comment il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Dans le 5e verset, au moment où on a funda Josué pour la tenir à l'attaque. Vous voyez, tant que on a tangiango, na ko comprendre on temps après tant azo kende, na mumba moko lumière ezaki betanga na misu et longwe na kata nzoto la passe ya ndeko sala na moko esili. Maman moto zaki ne pembeni azotala kabo. Nini? Maman na moni ezango te sikoyo ndenge sikondo yoka aseka ndenge moko boye solo makamu na moni na kokite bon cette fois-ci plan lukaso aseka mo bina kidosola donc Nzambe soka za ko orienter yo akokota nso déjà na moto pendant la nuit ayeba ki dia il y a des serviteurs de Dieu du collège bango pasteur de moto donc bata aseka so bayebi pasteur de moto bien alors nga époque na za kimbango so mon na longwa jo moko ba na séminaire mo pe comme la comme car on a besoin d'esprit dans kota dans la côte après prier ici là où la pasteur de moto ayami na la bione tani ko sikabinga makambo zo ebisangai abenga à l'époque papa Raoul azaki na Séraphin tu n'entends na sekana beaucoup tana et pendant la nuit azaki message na yamba mutongo boy mutango soka ye eloko liboso akobetela makambo amoni pe ya mibale azana posa abika pourquoi on libinanga bongo abite le banon dans le skileta makamna mona boye abisinga vanda avandi abengi la teni koto papa mukuna te papa mukuna te wana papa de moto je pense la témoignage bien parce que muta Hollande là mo ba branche exact papa de moto OK parce que de moto avandi singa tango azo samela azo poser le boko oboni maloba msusu za charger et puis pas musala Nzambe yango ko la tanzoto na libonde na lisinga bilangai na tiolo boko parce que ba donc ezaka tino efungwama c'est le temps au sel Nzambe c'est le temps ministère no ya munene c'est le temps batuba bika c'est le temps batuba yo Nzambe na nzila na yo parce que tu so tamulai ibaki nango ekabwani ezaki canal o Nzamba salaki pour a récupérer donc na ko comprendre ezaba kamse okomela kabiso Nzamba ko mo temo lingi mokili mingi amana ne ko kabulote dako tindo kuta na conséquence moko boye pa ya ko récupérer Nzamba ko permettre okuta na accident mo boza perte moko boye na perte no tuna ni makambe wuti wapi tango zongela Nzambe sema bibo ça va yaka parce que ba tumususu mokili si ndenga zaki ngala ko da Nzambe te ni azalaki ota ba spe ba ni ba vie nanga na ba flight ma bele uzomona siko ko vendre bien au Nzambe mo vraiment passe temps uzomona mais Nzambe bité pour na récupérer moto akole ka penzela mo boye ali abilia ali o ali ka pa kena bilo no se teka mwana banda isa bilo côté
Pour la relier biloko, faut prier. Par là, tant à Sambeli, maman est pour la moukalafandi. De Moscou, abanisco cadrengai. Na match on a zora na armée de victoire. Na yé avant disinga, maman a commis ko Sambela. L'église ya na pasteur de moto. Maman l'équipe intercession papa to bandi obikaka. Et comme il y a des mots pas bon ko la ba micro ba yaki mo belé atenu ba serviteur. Bandi ko potana vraiment linga makasi. Mbala moko ba don bandi ko fungwa. C'est-à-dire na komi ko zo ba enseignement moko boye. Osbo pesa on a bouton mo la ka mutu ma zo pesa ba message moko boye. Ozo mo na itembe ozo kakaka. Okina tongo boye vandi pe la mutu okomi ko lo bango ya on a ba bandi on a so ba ko le cas. Aza secrétaire à Satan à cause abo. Oui eza malamu. Mais ça na secret de secret o ezali o ba komate. Ya on a le bango mais fois na sens inene parce que yo oza secrétaire à Satan mais na réunion Satan zo sala na ba maki de inférieur aux arrêtés. O ba Satan ba sala pour ba sataniste. Ya mo ngala la différence na bango za bon. Parce que réunion Satan ça na bango na ba ange dessus o ba sala bango laisse la mode de tataris bo yo bozalate ba ça calcul ce qu'on na na mutuo asali succès mingi et pas la biso photo longola yo ce qu'on zalate mbe so bo sala réunion na bango bo passer na ba jamon ténèbres na bino pa sataniste bo passer mais la réunion monsieur parti secret yo bozalate mbe so muto azala nzambe nzamba ko permettre e amona makambo satazo préparer pour na bana nzambe lobi makambo sata préparer pour na bana na ye wala ba sataniste o ba musicien et ba magicien ba passer tout na deuxième monde réunion ya monde ténèbres ko eleka na océan Indien na océan Atlantique na coloration blanche na maison de Lucifer osomona par là ce qu'on est pour y ba spiritualité malamu n'est-ce qu'on est ko vandanga bien de lui aussi ko na message na ngona ko mona ngo partir ministère na ngai moko isaba tebele na ya dabi papa na butu na moni fe bazo landa ngai ba landa ngai na mbangu ba bomba ba silanga mabimbe tant na moni na simi ya loboko au côté singa la ndako wana. Donc c'est-à-dire ceux qui ont de Dieu a vraiment la dimension spirituelle très élevée. Nous avons pensé à un miracle na identité spirituelle na yo ceux qui sont vraiment positifs. Au moins muto amoni mama Tiffany lem susu na banana poto to la Belgique muta biki même Tiffany té. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Allah ti corps ya serviteur na ko big sa muto. De identité spirituelle ya muto fait la positif. Ya moni ngai ni tellement boy le ko sala nga teti na spiritualité ya ngwana. Parce que kali ngala vandi na ngai. Non ça makamu na ngaso mutu ko luka nga ta dimension zali. Tant au niveau chez Azali. Si vous savez makamu ya mutu mo boy na spiritualité très élevé na bangete. Na bangete parce que mutu a bengi ngai. Asa plus fort de fort. Si vous avez ça na banga sunani. Na banga mutu te. Ya moni sala nga teti makasi na comprendre na spiritualité lo ba yebisa nga bien makasi. Au monde ke belé le bande muke. Donc un bon spirituel à mon rebelle à col ba moi muke na sens nini ko ke be place mo bo mo lem sur le musée les gens spirituels tu va ndinga ko lo bango yo to singa bi na bala nzambe ko préparer ba ni maturité spirituelle et ça bien parce que ça ba te belé et ça ba te belé ndé to vandi bien ba serviteur de belé maturité spirituelle les ati ozo mona yango mona kino nzambe so amona za maturité spirituelle te ba dom so yeloti parce que bino ko ba tende serviteur de azala o bino ko lata tende serviteur de la taka ko pa biko se comporter te ndé serviteur de se comporter parce que ça bilo monsieur que yela oti à partir du comportement na okaka. OK. Ouais. À partir du habillement na okaka, bi badulu monsieur ko yate. Ozoma mais tango c'est respecter et ça ba âge monsieur bazaka ba otla vraiment ça va au moto akoli. Comprendre? Comment t'as dans cela Ézéchiel? Lorsque nous avons fait Ézéchiel, est-ce que mikou a écola tanzo? Comprendre? Est-ce que devant Ézéchiel c'est qui n'ezeka mikou a pamba? Et le gouvernement est mais j'aime la réponse de cet homme. Abi nabité, ngana yebité mais nzambe yebi. Et ça m'a comme sous moto eba ngoti. Nzambe nzambe comprendre que Ézéchiel c'est un koli. On parle de le colis, maintenant cette fois-ci tu dois prophétiser. Donc ba koyebi so teo sakula so na kolité. OK. Donc ça me ça mon colis ndako biso basaba loba sikoyo. Parce que so le colis te omona ozala ondima te omona aske mi kokola tanzoto. Habite nzambe ngana yebite ba yondo yebi. Ça veut cette façon colis. Ale loba. Mutonga loyimba moko. Miko seni. Et là tu nzoto. C'est ça la spiritualité. Donc parcours na ngapo na comme l'homme de Cagrave ndena ko zwa kombo wana. En partie à ta auto kutana kanango. Osomona. Tu as serviteur de Dieu belé. Tu as un moko be moi Michael. Un problème sérieux problème on peut délicat la 12e mairie na salle de monsieur ben les kaka. Osomona. OK. Mana c'est un problème sérieux, azo malade d'une église. Là c'est malade les hommes de Dieu. Azo malade d'une église. Pasteur a bois qui malade d'une église. Après 3 mois, après 4 ans, après selon ndenge ya lingaka. Yesu malade de côté qui est ko ça ata ba une année demi. Ce malade est une église en dernier temps ko bika obi ka l'église wana. Il y a des hommes de Dieu
baza ba ange ba travailler na bango ba boki malade l'église aussi malade l'église malade on to big son pour ayemo tant au big au sali témoignage ya aussi ba mbongo ya moni avant au kota église faut ça les frères ba identité spirituelle ya homme spirituel qui très to azote ayo et ça ndenge ozomona parce que kuna na kati église wana yeba ki no prière tout bo sala pasteur aza coach na monde du ténèbres église wana bo sa prière tout bo sala et que directement pas d'ici faire comprendre ba ange ni surtout ba sécuriser église on yeba ki non et ça ba ange céleste c'était et ça ba ange dessus ozomona sécurité ténèbres mama bika ki ndenge oza mama bika abika nga l'homme de kaga vango na bika oyeba ki on ndenge ndenge oyeba ki c'était le pasteur bon il y a l'esprit hein parce que mon esprit ba vanda pa na mini corps auto be corps éthérique lorsque mutu a le boko so mutu a 33 degrés c'est-à-dire en la puissance a le boko na mtambi limu ndelo baka on tino témoignage ya maman moko on a to pour l'épilepsie on a tino balance on na awa pour l'épilepsie zo ndenge épilepsie za mobali akufi obika mobali avec mbongo ola zo mbongo abimisa to ba biloko abimisa na habité place moi soki ezaki ya solo soki ezaki ya lokutambe na service ni ato sala otinde yo témoignage na ngotala à l'époque maman bandeko ya mobali baye basokolié ta basokolié OK deux personnes aida côté dans monde du ténèbres ta baso laver wana baina posaka bilamba na ye parce que na kati lamba énergétique alaka osomona okomona bakiko kunda moyibo bazokunda osomona tala miku ya Élysée vanda tamula ye osomona de spiritualité fuko yeba soko bien ngote okoma mwa na kati ya mokile basakana osomona bazuke lamba na ye wana bakenango bakendaki nango batravaille yango baso otali présence ya mama na tinde lango balance yango présence ya mama tali ye boye mama Tiffany kamwa otali ndako otali bana mais tant azui numéro l'homme de cas grave abi papa ofuna benga ye abenga mwana tali babite papa foya abenga ngana ya nakenda bon eza bakota de bonhomme OK na koma kuna na pala na bite après bana makambo fu 3 personnes bazala na sambeli nzambe le Seigneur l'aksanga makambo surtout 6 places l'habiter il faut 2 témoins bazala 6 places parce que après prier na oloba mama to banda louange mama ya vanda na poser le beaucoup c'est là où la témoin makambo mo sala ma 6 places simba mama sota kuya azonga bwa koyi nako na yaki ba teti bazaba ndima évangile te bandima sala nzambe te basaka ba je parce que nzambe joana akutanise sukuna l'homme de cas grave parce que après délivrance wana avanda binango moninga papa na ndima basala nzambe te ngabi kuvanda ku pona yo moko na bandi na kosimba yo moko na sakola pona ye parce que papa makambo le banga na yo kangote osomona so ba histoire vraie ba témoignage vrai osomona 6 places mama tala boy ku fara boy mon bana ku fara boy le kabri babu mais yango Denis azoba no mankionat mwenta lobi kuna azoloba émission ndeko papimbo banayite sur to kozwa yango to tcha alobi a démontré à celle que en live venait avec expérience de bobenga mama donc si je peux dire pour faire Denis Saban ça n'est sur ma prophétie na bino ça mankiona elo na CP na ye mbali boso ndo s'attaquer na makasi elo na CP parce que yazongi hein quoi dévoiler te azongi a dévoilé a mis dévoilé o ya salaka nini o ya salaka parce que manki le bani pas les mots bablo ba yanda sala ngwana te ya sala te ya sala babiloko wana ya sala babiloko wana dévoilé ni abi makambo ya sala soka tika ngo gloire à Dieu osomona parce que ngala ministre ndenga komo kende na mo sepela ngo donc mona taquer sur ezate parce que évangile sur la posa ngo wana bala nzabe bali ya biloko malamu soko ça miracle c'est l'authentique osomona parce que ko utiliser Jésus-Christ a visité a utilisé mama eza black te pe ko gérer spiritualité eza black te eza monde du moro beza passi o ko gérer ngote o ko ka ko gérer yangote pour gérer ngo vraiment vendre parce qu'il y a ba condition belé olamka 1 2 3 heures sambelaka ota ko to téléphone eza pour soko ta Facebook ko ta WhatsApp ko ta nini soki ni babe on sur TikTok o ta fait spiritualité ngo evandi sikoyo o gérer ndenge tandis que diable a piège tout à tour ya muté belé ozo avec ko to ba moment danger sous ba vendre le ko to gérer ndenge ozo obligé ko na négativité ozo obligé ko na yango alors moi qui n'ai pas tébé parce que ça va là qui est déclaré au tombeau ouvert là qui est côté aller là qui est côté na gagner danger là vendre côté là gérer ba biloko pour ni parce que pour gérer spiritualité positive ça passe et ça passe au courant dès ce soir moi ça biloko abonné c'est là c'est la macasse a je dévoiler monsieur de l'autorité qui est wana alors ça va bon pour bravo bon ça malam hein voilà au loin ACK pourquoi bon ACK la longba qui là
ba région ba communauté hein. Alors ba arrêter ba communauté donc na longwa ki nanga ba ndenga pe bon après que zala wana ba ndenge na convention moko na bi 2 fois 3 fois to zala pe et pas ya wale sa teke na pona ya na koma na yete wasa na zaki parce que na sepela ki na entrée na ya parce que wale sa tango yaki bablo ndeko sala OK na viva passer wale te na kenda attaque serviteur na kenda ki parce que na sepela makasi parce que évangile ayaki nango osoma pasteur mo aye azo selsa mingi kaba kupesa ngabi en tout cas tu vandi tamulai pour faire mon homme sur la cabarate ba vient moi bela moi ta ko ba cabarate heureusement même église on me l'appel de fond moi l'église ça au café kende muta travailler la communauté ngaka de métier na suka communauté pour maladie ya mo ba communauté bi doit changer ba combo encore mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur lorsque Abraham a coûté un Melchisédek la Bible dit il a donné tous ses biens à Melchisédek. C'est l'hierarchie doctrinale. Mais papa pambola moi il faut moi na. Mais papa pambola moi papa liko pambola te. Parce que pas ba ndima hiérarchie ndenge. Ya senga ki yo kana na biloko na lia ebisi moi na yakana blambela nga famelo kabia yakana ho. Bino nde ba ve bolingo pesa te. Ezape bisomo ke papa o déjà ça fongani. Pourquoi? So OK na ku ne pas papa wale c'est ce qu'on. Donc on a kendaka na van une fois na sepela ki tout d'abord na comportement na action sur le terrain. En tout cas, cet homme vraiment a marqué un comportement. Moi, je pensais que là-bas, Zambazali, comprenez, avec Zambazali, mais à l'époque, Guimoleka, c'est le témoignage. Comprenez? OK. Guimoleka, à l'époque, c'est le témoignage. Na Boutou Moroboé, ils ont nuit de prière. Tellement c'est peu la canne makasi mingi c'est plein de makasi te la soit gimoleka ku dute ya gimoleka te faster na c'est plein de makasi mingi tagi na c'est tagi na des serviteurs pasteur Kazadi na pasteur Kasongo de tomati à likolo et si biso a serviteur de Dieu zaki likolo ya zaki na c'est ana chaîne za ba école ya ba prophète de bazanasi wana alors et comme la partie à minuit bon Koti, bandi ba prière. Gimole ya utangine libanda pe azo mela baji, azo lia na epazo sola. Ce témoignage ya Gimole ka ça va dans monde ça. Maman na butu wana tokoti prière et bandi. Obi les dieux de arc-en-ciel. Les dieux de arc-en-ciel. Mais dieux de arc-en-ciel. Zanine, les dieux de arc-en-ciel. Arc-en-ciel c'est cette couleur. Aura monté dans la site polaire. Mais tant que mon esprit de mort, c'est un esprit là, ça qui non, aux esprits de mort. Parce que la Bible spirituelle, bah, là, mon esprit de mort, c'est que couleur n'y a mon amour. Mais tant que mon a arc-en-ciel, c'est un grand serpent. C'est un grand serpent. Comment est-ce que Nazaki place ici. Nazaki place ici. Nazaki place mais l'église a mon place na place na place na mon équipe. Place va prophète va place na va ba sambela na arc-en-ciel là ce n'est pas Dieu. Mais arc-en-ciel les alliances. Mais les dieux de arc-en-ciel alliance aux basana Noé. Mais n'est pas Dieu alliance dans version arc-en-ciel té. Amona ko moni signe o la kisiki na ko bansu mukina moto té na maité. Vous mona ce n'est pas les dieux. Vous comprenez? Mais ça c'est Dieu wana. C'est un serpent à monene. Alors, on a mon habilo pendant la nuit. En pleine prière. Regarde la moula qui a mouti. Qu'est-ce que c'est moi là, c'est Lévi. Ngaza été na oyo kapena. Il faut yo lobi na ngaya o ba no beta o c'est pardon papa. Ko bisika ozela kuna na mini ngaza kiti. OK. Ngala butu na moni yango. Ngala lobi boyi. Ngala veke amola zo mona yango. O moni yango. Na moni yango. Na molimo. Na molimo. Mama molimo baloba yango boyi. Mais oui, sikoyo. Ozo mona. Yamole que non. Et l'autre est là qui peut bima, il faut la spirit, il faut zamba la qui ça yo. Yo moni yango. Ngala moni yango. Bo sezaki ya malamu yondo détail yango mabe. Te. Après c'est là aussi la mesure to rumela. Ba tu ba siko tuna siko gimoleka. Kezo ate tuna siko témoignage ya gimoleka le gandene. Tuna siko témoignage le gandene. Ngana tuna tango mona ki yango osala eno kacho prier. Tango mona kacho ko prier, na kacho ko prier. Nzambe soki ozana yie, hein? Sur assemblée wana et que lumière ezati akobiso yo awati.
comprendre na seni na kiti na se to na kiti na se na deux camarades bazaki na kati kuna aussi bango à partir d'aujourd'hui ngana bimi na kei ala singa le point ngabete na bimi na kei place na kei place ndi na kebo na kwa exposer ngate donc kaka omoni ndi ngabete on no kanisa eza ya moti alors tena ko bima na vandi directement na oki malila nzoto parla na ko comprendre que ko salela nzambe na Congo vraiment otozala ngo au bateau vraiment pour na ndima ngati na ka grave na ndima ka pour na ndima yo vraiment faux na habité so yo zaki ka grave yo ndé mwana nzamba solo kati na bango soit 10 ans entre guillemets bango baza mabe arc-en-ciel meki na mabe bon arc-en-ciel pe yeba nteza nani et cause appelle mutu mwa zaki na zandoki et cause appelle mutu ngolo ate pe église mutu to la tête de l'église to ange de l'église mutu mabe yo mon ka arc-en-ciel batangelo komba mkolo arc-en-ciel wala te batangi nite maintenant yo mwana nzamba solo Daniel na Babylone yo ozaya malamu bango baza ekira ba mabe yo okene eloko ni osala ki potel se bango ya mabe otal sangu ya nzambe ndengo lelo komo lo bakiso betika da mutakopumba ko ikuna eza question eza bien na sepeli makasi omoni parmi bana na nzambe ezakala mutu moko o nzambe aka ko révéler pona ko bimisa libota nzambe et puis pe ko aider peuple bazana kati ya libulu wana ndeto ndo sa prière wana kana so apart ngai eza ba misupa ko mona pe mama bongo na monaki ozomona maintenant tonga na zo bima libonde dans les akini na osiko la deuxième partie et puis on explique les conséquences nini comme ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de la deuxième partie nango pasteur Guy encore expliquer ngati mtamonaki naza kutu surpris parce que ngana yebi kaka asuka pa ya pasteur mukuna aseka pa le na émission na liboso mais awana surpris njo anokoma pe na église à papa la mission. Voilà. Numéro de téléphone, paiement de la 090 43 58 658. Place aux autres code, l'homme des cas graves, l'homme de l'essai dit l'éternel. Nzamba Pambola, RK, te komolu là. Pasteur, s'il vous plaît, saute chez le beau câble, tu nous peux me to pamba. Vrai ou faux? Vrai. T'es dans tout nos cas. Chaka le beau comme nous, net qui m'a le baiser à solo. Te maman le baiser solo. Ngas qu'on a tout non, on répond soit ça vrai ou le vrai, soit ça faux ou le faux. Cause on sa réponse nous sur la scène à honte. OK. La tala ka caméra. Vrai ou faux? Pasteur Mukuna ti lelo na ndenge lobi koza homme de spiritualité, homme spirituel au monaka ti na 3e degré. OK. Pasteur Mukuna ti lelo za dans le vrai ou faux? Soit ça vrai ou le bif, ça bongo, ça dans le vrai ou le bif vrai, soit ça dans le faux ou le bif faux. Ndenge na oyebaki na tawana za ki vrai. Ceux qui na micho ça faux. Bon, ça vrai. Vrai ou faux? Ndenge olongwa pembe na pasteur Mukuna na kozani vrai au regrettaka. Vrai ou faux? So regrettaka le bif vrai, so regrettate faux. Oui, la regrettaka. Vrai. So mon comme oui c'est que comme tâtonnement. Non, tâtonnement t'es vrai. Vrai ou faux? So ki balumi na o nengo zo regretter ozonga na aseka o vanda lisusu oyekola parce que o regretta yango azana vrai ba biso zonga ba peso ata moi selile moko ba vandise ba sombelo ba kiti tout ba tiela bien ozala parce que papa za dans le vrai pour regretter yango ozonga vrai ou faux? Vrai ou faux? Pour na yo ndenge koma ke papa na biso walesa okenda pe kaka na cadre ninga zo kaba chance pe ko komela yo et kakabela yo. Non. Ah, zo ki mette papa qui s'il vous plaît. C'est en vrai, faux. Au kabande te. Te yo lobi pardon, yo lobi ki okenda ki po ayaki sikazo kaba o sepela kana ye. Ba vie belé ba kabaka te. So yana tuni. Vrai ou faux? Nengo kenda ki ano kenda pe na cadre ki na beti ba couper un mot pe papa akoko kabela nga pasteur walesa. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Vrai ou faux? Soki lelo papa walesa ta l'émission na yo. Azana innocent na makambo ba arc-en-ciel na monaki. Ye pa bengi yo. Alobi ke yo to peso selile moko OK banda to chepe ba kit makambo tutula ondima. Vrai ou faux? Te. Ah, vrai ou faux? Na mo esa lo trouble vrai ou faux? Faux.
Vrai ou faux pour na yo tobima au ça la conclusion na yo sans doute et que arc-en-ciel ana ya esprit de mort ya serpent oyo monaki mukolo bana ko prier na ndeko gi moleka na ba prière na ba tunyo so bazaki wana en coulisses. Vrai ou faux pour na yo ponga na makamate au conclusion que serpent wana makamonyo so monaki o tsangola mutu ya papa walisa. Vrai. Et est-ce que belo lobby? Ya zo bisinga moti. Na la moni arc-en-ciel la moni place ni. Donc na lobby bo. Vrai ou faux arc-en-ciel ana yo monaki ya mabe selon yo. Pe arc-en-ciel lobby ngona que serpent ya mabe. Serpent mabe. Pona yo to bima na yo okenda au conclusion que serpent wana papa walisa ezai. Na mona serpent wana e pa na ye. Na église, na mona na église. Te ezai ye mutu yebiango. Yende kolo na. Mais quand on monte l'église, quand on voit ça, c'est quoi ça peut mon dîme, quoi ça peut pasteur à la. Ngala mona ka serpent. Ce qu'on a la conclusion que ça y est. Te la pour la wala causer de choses y est to za mutu azaki na kasi non. Ngala mona serpent ngona vima. Na kati église. Na kati église. Vrai ou faux so na lobi na ki ozanga ki discernement. Faux. Ozanga na discernement. Faux. Mais on a bi discernement na yo et c'est là qui conclusion que eza papa on laisse ça vrai ou faux. Na bi boye. Ngala moni arc-en-ciel. Oh Jésus. Vrai ou faux. Ola. Et Monique est perturbé, hein? Yo qui la lève sur que télé. Na été sur na tout no comprendre. Tu dois que tu continuer. Tu vas faire ça. Dans ça beaucoup. Tu peux payer le village c'est bon. Changer na. Na habité sur qui côté ozo comprendre question. D'accord comprendre. Bon, ils en étiqué, oui na ndako na ngati. Omoni nini divan ezawana. Hein? Au conclut que divan o ezala ndako na e ezaye. Et quand vous appelez ça un gâte, ils ont monté simbi senga. Mais conclusion c'est que oh yo penez à divan oh ils ont maman Tiffany. Au conclut bon. Au conclut bon. Mais ce que omoni o ezali spirituel. Et explication t'es pas parce que guito ça explication na émission ko ya. Oui, pardon. Il fallait to chito to ngana koloba. Te ngana le non ça ka vrai ou faux ya. Te vrai faux si la temps na ko ya koloba. Si on est vrai faux faut parce que zali continuer zali. To la ki ko prier, comprendre. OK. Donc on ko prier nzamba. Oza face à muto yo alongola père. Hein? Na banga te, na banga. Et on t'a marié à Tumbate. Na lobi hein. Est-ce que banga nani? Nga aussi na vana ta prison c'est pas na soka l'aise. Na toni yo banga makambo comme marié à Tumbate batini ba convocation ta ngota. So ti ma tumba convocation parce que nga give na banga. Nga d'ailleurs pour la convocation pas na banga. Déjà boutu le miso la pété. Ah. Mais franchement, so nga so ça miso la nga ko banga noté. Bati miso la nga banga te. Na toni tant papa na biso wale sabenga kinganga oyo ya nani? Yo zalawa. Nganga nani ya Gimoleka? Te abenga ki nganga moboye aya bakutana naye. Nganga mo utoleka mo aya comment on dit? Mo. Leur stade ya de mo. Exactement monté. Mais tembe biso to molaki mo. O to molaki pe veki. To molaki pasteur Mike Kalmbai. Yo so ba bengi opina ke na démonstration boye okoka. Na démonstration boye. Yanguya. Démonstration ngwe basala ko tapage te. De ce fait, ça n'a pas de moteur pour nous prouver. C'est ça que n'a pas acheté. On est aberration doctrinale. Comprendre? Mais taper au yokanga, ça promet, c'est une aberration doctrinale. Ça ka tapage acheté. Il y a démonstration. Non. Vous devez faire le cas pour citer un zambi, non, c'est pas mon ami. Et puis, vous commander à 12 ans, vous savez, pas au Matifani. Non, c'est pas bon. Merci, Yabake. Vous savez la vidéo, puisque vous avez son bon, numéro de téléphone, paiement de la 0 43 58 658. Ce que nous avons, il y a pas si mieux parce que si on a posé un bon mais on va bon pour un mot qui le pèse mon tété l'homme de cas grave déjà béni. Merci, ciao. Azamwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Zambe ya le Nazarien.